Beaucoup de bapalin, ba diaspora, beaucoup de bapalin, ba combattants, beaucoup de bapalin, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info la sûr. Et repesa ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue Info. Et si la ligne bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie. Francine Ngembe. Mbongwa Congo etonda na ba poche na bango olie ba créer ba emploi pona ba congolais bilenge bazangi mosala na Congo kelasi ya malonga kutu ezali te professeur akonsenye ndenge nini atushaka combien yango bilenge bakoma kosala n'importe quoi mwana neva porteur na libongo po asunga baboti kindumba ekoma pona souffrance kuna na Congo ba pasteur basimba magie pona ko détruire ba congolais nzala susi na malade na nzoto ba congolais ezosenga intervention ya nzambe ndeko yaka na Yesu musika na Yesu nde kufa bien-aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso bileme nzambe ya pambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense tant que toi bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, bien-aimé avec la colère sainte pour ma kambozo le kanamokili. Oh bien-aimé, Mbongo ya Congo etonda na ba poche ya batu ndenge toyembi au lieu ba créer ba emploi beleme ba jeune bazangi misala ba jeune bazangi ata cinéma kokende ba jeune bazangi ata bibliothèque beleme ba jeune bakoma kaka kwiti na kwiti ba jeune bakoma kaka ekobo na ekobo yango ba jeune bakoti bien-aimé na makambo mabe bakomi koteka ba organe bakomi ko kidnapper na batu oh ko sala ba enlèvement bien-aimé pesi passe pesi mawa oh Congo na biso bien-aimé ba politicien basangani na ba musicien basangani na ba faux serviteurs de Dieu mission ba faux serviteurs de Dieu zanini ba endormir peuple ba endormir peuple pour peuple ko revendiquer ba droite mission ba musicien zalinini peuple azala na loyenge peuple kaka miziki peuple kaka milangwa peuple de bien-aimé peuple congolais mawamingi yango tala lelo makambo koma na Congo bien-aimé yango tombaki na nzembo Sodome Gomorrhe mabe ekomi malamu ekomi mabe bien-aimé dans les seigneurs et pesi pasi otali ba belle fille oh bien-aimé oleba kende ba classe oleba sala ba formation oleba bala metala banzela bakei pona nzala otali ba jeune garçon bien-aimé dans les seigneurs Moussa les alités bien-aimé pesi pasi pesi mawa bien-aimé avant to sambela avant to passo la makomi avant to beng intervention ya nzambe bien aimé to tela nanu muke botano ba jeune fille botela bango ndenge bazana kati ba TikTok botela pe bango ndenge bakangi bango après to zonga au nom de Jésus-Christ. Mon frère Papi Ken oyibi ke masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah mon frère Jeff Fongue, de comment vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu, Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu de mabe atoba koma koboma na lokola banyama Sodome Gomorre songili susu Sodome Gomorre songili susu mabe koma malamu de mabe atoba koma kosa sana lokola banyama. Je suis pauvre, mais je vis comme un riche, parce que je me contente de ce que j'ai. Demoiselle Lofemba Bolaya Splendide, domicile
Inga, Yabuila, Rihanna, domicile sur l'avenue Imbongo, quartier Lumumba, à la commune de Bandalou. Et enfin, mademoiselle Makwa Reda, élément, domicile sur l'avenue Inga, quartier Moula, dans la commune de Bandalou. En effet, bien aimé Pessi passe Pessi mawa bien aimé boté appelle les sous bien aimé ba jeune garçon bien boté ande ba kangi bango et puis boté la ba sali ba interview na suka boka moka solo ba ndenge ba bomaka batu bien aimé pona koteka ba organe oh bien aimé dans le Seigneur bino moko boté là après to zonga au nom de Jésus-Christ. À en croire la police ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs de kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kassongo, chef de la police de la ville, les a présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Les jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. Quelques jours avant, juste après leur arrestation dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux, reconnaissant leur forfait. Première fois police criminelle quand même. Et quand on a enlèvement, tout ça là on a taxi catch et jaune. Là il a ça deux fois. Souvent la clé des roues ou bien tournevis ya pamba. To intimidara bango za mundo ki toza ba soda. Soki o tchemu tu makasi to beta o masasi. Ale er to matana yo to koma to suivre ba biloko na kati ya taxi to maîtriser yo to koma na vide mo o ezaki kota calme a freiner et puis to kita yo toza ba soda kita kende nzela ya sima kota la liboso te so gangi to tiki porter polele to beta o masasi nda ozana bobangi ya kokita akokende et puis biso to démarrer to repoussana to rezomu to mosusu bakangi combien de fois la police criminelle 5 fois combien 5 fois faut bien la prison de dans le kende ko to magistrat dans l'ensemble ça ne fait dans l'ensemble ça ne fait d'abord ça va appeler ça une mise en liberté provisoire ça va c'est 750 $. Moment émouvant, cette dame dont l'enfant a été tué par une personne arrêtée a reconnu le bourreau de son fils. En ce qui concerne le trafic d'organes tel que répandu dans les réseaux sociaux, la police dit n'avoir aucune confirmation quant à ce, contrairement à ce qui se raconte. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa. Je suis grand voleur reconnu, on a quand même plusieurs fois dans la police. On a dit que dans la prison, on a dit la grâce présidentielle, il y a reçu la somme forfaité, si il y a beaucoup de fashion, il y a vendu, il y a recruté, il faut que comme un enlèvement, il y a une équipe qui est en prison. Ayebisingai nalina soulever sundenge mon major autelo bapona mamba organe ya yebisaki ngai que ba organe bazala mutu bateka kango mais ceux qui bakati mutu ba organe batika kaite pona ko effacer trace donc ceux qui ont la famille oyo ba les fande ko bango amona na lisute c'est que bakataki ba organe et puis en place na bundaki qui sur la police pour la maman ou que moi ils ont des messieurs qui est les moto na chaise wana les bakata qui est chef de moto ils allaient ici
donc eza solo ezana ba équipe mosusu pe oyo ezali oyo bazana no ebele bazosala enlèvement oyo la police Bien-aimé, pesi mawa. Bien-aimé, comment mboka koko maboyi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mbongo zali na mboka wana. Mais au lieu ba tonga ba école, au lieu ba sala ba makambo belé, au lieu ba tala ba jeune. Bien-aimé, jeunesse ezali avenir ya lobby. Mais ce qui jeunesse ango ezali bafoué. Lobby banani bako zwa makambo en main. Bien-aimé, pesi mawa. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango tulubi yaka na Yesu. Yaka na Yesu libana na Yesu kufa. Le diable travaille. Yango ba benga bango ba prince de ce monde des ténèbres. Moto soka assassiné pacte na Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, la franc-maçonnerie ekoti makasi na kati mboka na biso. Bien-aimé yango bato soki se ba komi komela makila, bazasu na pitié te. Ba montaka ba intérêt na bango moko, bien-aimé dans le Seigneur. Alors peuple a comme abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur. Awa pembe na pembe. Bien-aimé na modi to bondela, yango de to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Dengo so telemisa biso papa tote ya bosolo. Moke komi mabe komi malame komi mabe papa. O Zambe yango zo tinda biso pona bano ya yo bato yeso akufela bayoka son de la trompette bakabona na batu ya mabe pena makambo ya mabe poti babikisa milimo na bango papa tel makambo komi koleka papa bakomi na koteka ba organe ya batu na ba jeunes gens bazangi misala na mboka na biso ba jeunes gens bazata na ba salle de jeu te ba jeunes gens bazata na ba cinéma te ba jeunes gens bakomi abandonné papa et avenir ya lobe zandenge nini papa tala ba jeunes gens bakomi na kubuma batu koteka ba organe ko kidnapper batu papa oh Nzambe to senga intervention kita papa na Congo o sauver peuple na yo papa baza parmi balou bazo détruire ba faux serviteurs de Dieu ba faux musiciens ba faux politiciens basangani Nzambe na bomoi natiki message na maboko no papa yaka kote ya bano ya yo Nzambe que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien-aimé, Hosanna adresse à bien. Awa pembe na pembe, vérité de very, révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Bien sûr so kufela yote, bien-aimé dans le Seigneur, okosala n'importe quoi pour nanzala. Okosala n'importe quoi bien-aimé dans le Seigneur, après que lui fait l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Hosanna adresse à bien. Bien-aimé Hosanna bala ba Yesu. Simplement c'est quoi? C'est le Père céleste, le créateur de toutes choses. Il a envoyé ton frère pour te fungolo yo bongo. Ozasu bébé spirituel, t'es bien-aimé dans le Seigneur. Obenga batute ba prêtre. Oh bien-aimé wa ba papa molimo non bien-aimé oza mwana Nzambe oza muto Yesu akufela kangama na Yesu ata souffrance ata nini Nzambe akozwa soin na yo bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé tikete Nzambe pambolo ndukuzuli bakuya kolanda ndeko na yo bien-aimé voilà epesi passe epesi mawa koyoka makambo boy komona makambo boy bien-aimé Sodome Gomorrhe zongi lisusu mabe komi malame komi mabe bien-aimé dans le Seigneur botela ndenge batu bazo souffrir na Afrique bien-aimé na biloko batu bazalaka kolia te bakuma kolia ngo lelo bien-aimé tozo banga batu bakuma kolia na bango bien-aimé dans le Seigneur réveille-toi toi qui dors encore bien-aimé boyamba Yesu na bomo ina bino boyamba Yesu na bomo ina bino botala ndenge mabe komi botala ndenge souffrance komi bien-aimé le diable travaille et il est là pour détruire azana pona komela makila azana pona kosala kaka mabe azana pona kosala bolamu te le diable travaille et les fils du diable sont là bazo yoka papa na bango pour ba détruire et on bien na kotangolo verset moko verset ngo oyebi yongo bien oyebi verset o malamu mais yoka nini na kobimisa na verset o bien dans le Seigneur nazana Jean chapitre 3 verset 16 oyebi verset oyo bien mais yoka loko toko loba bien dans le Seigneur je prends mes lunettes pour na tanga malamu na bosa na ta lettre mon côté à ta virgule na pema ce qui peut point na tika bien aimé je mets mes lunettes j'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Bien aimé, nous sommes à Jean, chapitre 3, verset 16. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde ici, la mokilité, monde yabatu. Voilà.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, voilà, quiconque, donc eza bato, eza mokilité, nzabazara mokilité, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu n'est pas dans le monde. Nzabazana kata mete mabana na ye. Yango so tele mokilizu monaka mabe na mabe po nzabazara na kata mokilité, nzabazana na mite mabana na ye. Yango lobi awa, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, bien aimé, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yoka verset kitoko ndeko na ngai, soko kangami na Yesu, soko kabwani na batu ya mabe, soko kabwani na makambu ya mabe, okangami na Yesu, bien aimé, abi okupéririté, akubatela yo bien aimé, oh nzamba akubatela yo, Dieu pourvoyera na makambo na yo, bien aimé, akoza soin ya nzala na yo, akoza soin ya santé na yo, akoza soin ya ba projet na yo, akoza soin ya makambo na yo nyonso, akoza soin ya ndaku na yo, bien aimé, libanda na Yesu nde kufa, botela makambo zoleka na mokili, yango bien aimé, kangama na Yesu, kabona na ba musicien wana bien aimé, ba milaka makila, kabona tika kozala fanatique ya ba politicien, bazalaka fanatique ya politicien te, zala patriote na mboka na yo, lobela nde mboka na yo, mais olio lobela ka ba politicien, okumisaka ba politicien, oboma même batu pona ba politicien, politicien zaka mutu lokola yo. Bino okoma ba wumbu ya ba politicien, okoma ba wumbu ya ba musicien, okoma ba wumbu ya ba faux pasteur. Bien aimé bobungi nzela, zelande muumbu wa nzambe, kangama nde na nzambe, yenda kubatela yo, ata okufi yenda kuza molimo na yo. Bien aimé kabona na bato mokili, muta mokili azaka mutu, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Bien aimé kangama ka na nzambe, yenda kubatela yo, na kombo na Yesu Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense. Lelo, bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe a pesinga un message moro ponayo. Yokatem nabiso, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit selon son temps et non selon ton temps. Quelle grâce! Et ça n'a pas de que bien aimé, aux autres la âge na yo, aux autres la makambu na yo, aux autres la famille na yo, bien aimé, aux autres soni, nazana musalate, nazana libalate, nazana makambu manga vie bloqué, aux autres sambela, aux autres lobo kwa nzambete, yo zako lela, bien aimé, yo mutu yesu kufela, bien aimé, Dieu agit selon son temps et non selon ton temps. Bien aimé, vanda kimia, nzamba kwa agir, vanda kimia, okozo okumona lobo kwa nzambete. Na bomo inayo vanda kimia ndeko na ko yebisa otalela nzambe po ozali muto yesu akufela bana nzambe ba shuaka te bien ko tala baninga te bien ko sala complexité oyebite nini asala ka po suta ndako na ye oyebite nini asala ka po ndenga somba mutuka na ye oyebite nini asala ka po lata ndenga lataka yo za mwana nzambe yo telela kaka nzambe tangu temps ya nzambe kokoka quand la gloire de Dieu descendra dans ta vie bien-aimé dans le Seigneur ba batonga kayo comme ba journaliste ba molosa la publicité na yo omoli nenga komi ye wana misuba ko batama tango nzamba ko pambola yo yona ko tanga verset moko nazana Genèse chapitre 21 na verset 1 à 3 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Alléluia. Au temps fixé dont Dieu lui avait dit. Au temps fixé dont Dieu lui avait dit, dont Dieu lui avait parlé. Bien aimé, tant autant ya nzambe et kokaka, batu bako kamwayo. Bien aimé, Sarah komaki mubange. Et ça peut na baeba seka kiye. Bien aimé, obazo seka yo lelo, obazo tchula yo lelo. Yebisa bango, le jour où la gloire de Dieu descendra dans ma vie, boko kamwangai. Bien aimé, bako kamwayo. Yango na eko yebisa yo, kolela lela te ozali mwana nzambe. Oh bien aimé, kozana ba suscité, suscité komemelo ba palpitation, suscité komemelo stress. Bien aimé, si ce que me la yo bien aimé, makambo belé ma bena bo moina yo. Zala mwana nzambe, sois un enfant de Dieu. Zala na foi. Yo que le Christ a le baki. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, zala na foi. Foi zali kondima. Zala na kondima ete nzamba ko sala. Zala na kondima ete vino eko bonga. Zala na kondima ete makambo eko bonga. Zala na kondima ete bien aimé le Seigneur. Banguna no bakokweya bandoki ya famille bandoki ya quartier bandoki ya ba collègue bandoki ya ba camarade bandoki ya monde physique et monde spirituel bakokweya parce que tu as Jésus-Christ parce que Yesu akofela yo na yeko bisa yo bien le Seigneur Dieu agit selon son temps et non selon ton temps. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ.
Amen. Une très bonne journée à toi. Nzambe atambola na yo, Nzambe alongisa yo, nyonso ekanga na bomono efungwama na kombo na Yesu Christ. Quelle grâce. Ciao. Quelque chose se prépare. Quelle grâce. Frère Roussard. Amen, amen, amen. Shalom. Quelle grâce. Peuple de Dieu. Avec le maestro. Alléluia. Nazalaka moto na milangwa, nazalaka pe moto ya bikota kota. Quelle grâce.